Là, mais l'affaire rigole là. Pas pour nous, il y a quelque chose à faire rigole à la fin du mois. Pas pour nous, il y a quelque chose à faire rigole là. Ceux qui les quantités non. Mais l'affaire pas parce que nous avons fan à faire rigole. Donc, ça dépend de la valeur à faire rigole pour nous avons fan à faire rigole. Parce que on a intérêt à mbongo, il y a le cosu à mbongo. C'est ça Pas Fali. Azé pas Fali. Papa j'ai un talent. Aïe pas j'ai un talent. Alors pas j'ai un talent. Avec dit que moi je sais pas, nous avons longtemps on va douter. Mais pourquoi le 24 juin, comme on dirait, date Moroboye, Bolatisango Ferré, Ezara Yaye, ok, tu dis que le 24 juin, la date, tu fais ta fête, ça va pêcher. Fête ça va nani? Il va pêcher. Ah, n'a pas na makambo, na tsolo ka fête ça pêcher. Ya on na monagi, ba mama, ba bato matiti bazo réclamer na ba na verni, ba on na fête na bango. Poto na ba fête pelé na Congo. Ni on surtout wana 24 juin faire pour la décembre comme rapport. Donc na ba fête pelé. C'est ça. Sur le 24 juin pour la faire rigoler, tu fais tarani. Et ça journée avec concert l'équipe. Et côté sikoyo, papa na tout ça malukonde, ba signé ba vendre la on a parlé, mais on a la docté papa mos ba débuter tout ba on la émotion. Donc comme on a fait sa musique chaque le 24 juin. Je comprends. Il y a un moment ni bibi à telle habité. Nazongi ça va finir ba finir ba zonga pour que ndenge vieux ya bon va betanga ina on supporter que. Mon atier botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo Dévotion quand chez vous l'homme c'est dans un concert motomoko bopeto pembe la pembe nene sakabino lelo libe bae na santé deux personnes où est munduki na modi aba ba ko mitu na deux personnes nga sangisi banani faire na fali tonine lelo ba comprendre Michel le da moi likolo potokolo ba ebele to ko toucher partout ba comprendre l'actualité nini ezali. Merci na ba etu bazolanda ngai, merci Hervé Bositape na sima ya caméra fongolela nga caméra toleka. N'appelle ça bonjour, bonsoir, salut. Non, na baino na pouti. Ouais, sinon ça va, je suis là. Donc, ma moto est mêlée dans ma Gaulois, c'est ma gladiateur. Parce que dans la répétition, j'ai fait rigoler. Donc, tout le temps, on avait à faire rigoler. Donc, identité. Mais mon peu ça là, mais il faut que nous t'amonions, bah, il faut que la paix. Non. Déjà, nous t'avons pas que non. Mais c'est Kimi Vandi. C'est moi Nanzamba, c'est Kimi Zalaka. Parce qu'on a le berceau. Donc, merci à tous les Gaulois, merci à tous les Gauloises, et merci à tous les gladiateurs. Merci à mon frère propre que j'aime beaucoup, Balobi, Eric Moubobo, on a Canada. Voilà, donc nous sommes là. On appelle ça bonjour, bonsoir, salut, on appelle Vas-y maintenant. Bonjour dans les padres Camerounais, na parle il y a grand chanteur du monde avec tous les chanteurs dans mon monde. Voilà. Botenaye les padres pas martyrs, Jésus des martyrs, mais Camerounais na ya mokolo. Dictionnaire ya musique ya Congo na besi mbote. Botenaye to mokonzi ya Italie, botena Kabari. La faut essayer de mettre pas sur la zone où même bon mon aïe. Botena Gerland, papa na epina live. Donc Malobo mboka ya wayo homme saint. Mais oui, voilà. Ma bon sango. Il y a pas Matata Mponyo, voilà. Mais pourquoi le 24 juin, comme on dirait, date Moroboye, Bolatisango Ferré, Ezara Yaye, ok, tu dis que le 24 juin, la date, tu fais ta fête, ça va pêcher. Fête ça va nani? Il va pêcher. Ah, n'a pas na makambo, na tsolo ka fête ça pêcher. Ya on na monagi. Ba mama, ba bato matiti bazo réclamer na ba na verni, ba on na fête na bango. Poto na ba fête pelé na Congo. Ni on surtout wana 24 juin faire pour la décembre comme rapport. Donc na ba fête pelé. C'est ça. Sur le 24 juin pour la faire rigoler, tu fais tarani. Et ça journée avec concert l'équipe. Et côté sikoyo,
papa na biso sama lokonde basigné bavandela yango na parlement ekozala adopté pa papa mosu badépité tout baosala yango motion tokokoma na fête ya musique chaque le 24 juin chaque le 24 juin ekoma fête ya musique ezala ferie moto akotambola te moto akobima te ozoyoka kaka stade de marti ya ferego tomona na banzembo ya fere oyo banda na rumba de jeune ti stade de marti ti na dynastie volebele ekontinue ekoma fere oyoke bwa miti ya mabe bastade ebetami awa ya makasi kutu koleka ya fere boyolobela yango te bastade ebetami ya makasi ezalaka stade moko ya makasi ezalaka stade moko stade ya wende d'ensemble bazalaki kotala papa chéri na mpe na biso wera som esili bo moto apelisa minda na stade fali nayebi makambo wana te nayebi makambo wana te nayeba Poutine Poutine tosola nanu affaire Kisinjora alongwawa akendawa azongawa lelo tomonaki bango ndenge basabotaki concert ya Ferigola bake na ngambu na Brazzaville esimbi te ye wana azongi su quartier na tête analyse nini okokosala par rapport à Kisinjora déjà l'homme c'est analyse exacte et enfin la bango exacte parce que il faut comprendre que le peuple nomade voilà un peuple nomade tout ça là craquer mental surtout dans musala ou tout ça là raoul na le belo moko na le on va pas faire ego la pour la kende wat OK vous comprenez tant que le bela rabat pas balo premièrement na le bela faire ego là pas pour nous il y a quelque chose à faire ego à la fin du mois pas pour nous il y a quelque chose à faire ego là ceux qui les quantité non le bela faire parce que dans fan il y a faire ego donc ça dépend de la valeur à faire ego pour dans fan il y a faire ego parce que on a intérêt à mbongo ya lokoso ya kosa mbongo kisi njoko wana tangi ngana yebaka ye na quartier la terre alongo ake BCBG j'ai écouté maka Afrique du Sud c'est un petit héros alongo ego ya pas place à yo pas place à yo pas Fali non azé pas Fali papa j'ai un talent ayi pas j'ai un talent alongo pas j'ai un talent abandi ko yenga mutozo le bela bongo da Fali di cap moi je sais pas naza pas temps on va douter na ko fula mudute na ba Kisinjora alongo ayi pas j'ai un talent alongo pas j'ai un talent baluki kofi muke alongo wata utokele ma miti poto alongo azo quartier la terre donc donc so oza peuple nomade ote bayi totanga na classe peuple nomade ezali ka pigment on va vivre na chasse na pêche mais tu comprendre il y a des peuples nomades qui sont basés dans la musique OK c'est-à-dire alors moi tu me dis nga babi ya nga baka mba faire rigolo so eti kiso so tembe avec alors ben kofi alors la jinde alors la wat on comprend pas ça donc rap mangembo ala ngembo tout est maintenant ba M23 ko pa yote na Brazzaville on va ici bango abi bozonga kuna na parler botaka mwa mazo lukabino pour ça ba communicateur te teke ou bazo beta filmu ya kekele en tout cas bozonga nde omoni basali sambla basali martyr na bango basamani ba eleka bongo bazonga c'est ça basali sambla bongo bazonga mais tomoni manika déclaré na télévision que Mbutalika soit mela bango mbongo yango ya zonga gi na yava vous avez une chose il faut comprendre est-ce que vous comprenez que ça là on pour l'intérêt ya mbongo parce que là on peut pas jouer quelque chose to bien on va en bilan ouais to bien on va en bilan de ba communicateur en bilan parce que là on mais bien ils sont là et à défaut la Sony au défend des combien de leaders la paix de temps faire qu'on a fier le lot hein so avant d'habiter des communicateurs au bas fidèles voilà aka fier na bango tu ça a besoin de payer hein comprendre mais on to la gimbongo otokobolaki mbongo o apesaki biso mbongo ça montre que le apesa bango mbongo faire ba au finga kabatu na TV donc ça la makambo na sous effet ya drogue ya mbongo maniki azolela
awa te toujours azongi standard na bango kuna ye on dirait espace na récupérer pour yo tozonga wana faut tolobela ngo tokotouche yango pene na comprendre ke yo oza na matière nano awa tolobela nanu eloko nini ya sika oyo ememeli Ferregola après stade ya Martyr Jessica ndeti nini Mele bandimele les pas traité tala lelo masanga nyonso banana pe masanga zo banana ka ebomi jeunesse yango moni ba big boy pecho akulu na bimi criminel kwa ndo mela masanga mabi zo mela mai na aineken zero fanatique na bango batinda ka ibo sala batu mabe yango lelo nzamba tiro moko kangami petit bango à côté la scène côté la scène na biso sele yo ayiba biloko apio tina niva oyiba na lase yango moni ilageli mabe ta côté suki parce que bon bani wala bon bani na ngobe zo to bogela mutu mongo te ber na ipsa batino les pas de Ferregola bara na mutu mongo ndo banga musique ya Congo Michael Jackson so bana Michael Jackson na kufale banga isoko c'est que bon banga Félix pour descendre Michael Jackson na spectacle banga Félix pour sa président ya mboka na biso non Félix waze quoi azanani to banga n'a pas du tout oyo bien sûr limité ngala zolobela yango ne photo banga Félix pour sa président te nazolobela président te nazolobela Félix waze quoi il faut bobanga ye po aza descendant ya Michael Jackson ya musique mutaza na kombo ya Félix musicien kombo ne Félix dans niveau de sonner Félix kombo ya musicien moto Félix vous comprenez les 24 même plus marambo ebele il y a bien ebele plein de contrées bakisa miso na table na biso vous comprenez allez tokende ko répéter na arena tozomona babilo tozomona tokende ko se répéter na arena le 28 le 28 tokende ko répéter na arena tozonga sous tobeta sous stade sous le 28 tokende sous ko sepela na masamba débat vraie correction professeur ya musique ya plaider Congo azoya donc c'est ça même so marambo ebele mambo to dévoiler mais ba congolais belé banana kanda balobi bino Ferregola azobeta ndeka biso ba pa biso bi bango bakoyoka nini bona olakisa bili ke faire aleki aya na mbongo na bango ba animateur abetaka ye côté ya chance de yesu ya mambo ya musique zo comprendre zo beta tout to bande na marche to bande na ni ba faire aleki bil l'animation kasi bil kalonge na bi ezana avant bila dima bazwaka sitango bazwaka barekitaka sele barekitaka Ferregola na wenge 84 quand jara suspendé na abwaka na baconcert ba Côte d'Ivoire ba Kenya ba Benin c'était Ferregola oui toujours pas non tolakisi bango kete le padre aza danger apeti bisorbi moko deka bakomo senga ngo remix partout tina ba Diamond Platine ba Diamond artiste tanzanien wasila déjà succès azoloka bien pela na sima le padre azongi c'est dobeta vie dobeta remix dobeta remix pour azonga vous comprenez c'est normal tozobeta tout to wana rumba to wana danse to wana tout wa bien na biso ya matalo wa te ba orchestre musu baza trop folklorique batikala mingi toza bolwa ba orchestre musu le batikala trop folklorique vous comprenez mabele liste persona makenda mais descendant na yazali descendant na okaka yango wana c'est ça vous comprenez tu nous as zena ya woyo ka descendant mabele liste asali nani petit ya Ferregola legi na biso makolomique c'est ça utile l'homme ça naza besoin to solo là bien calme naza besoin polémique s'il vous plaît bon me manga bien ouais très bien entre Maniké na Chris Njora nani oyo bon nayebaka te bazalaka ba communicateur bazalaka ba youtubeur bazalaka ba journaliste ba chroniqueur to banani déjà so on a besoin de finir là pas finir le bateau so on a besoin d'impoli to ba ko finir le bateau ba mo balé non donc tem ba kombo wana po ba so na valeur na bango te ba so na respect na bango te parce que ba finga tellement et puis quand un musicien mais c'est mutu mo boye aleka finga yo oye oyambi ata utokomi politique ça veut dire quoi bon qu'est-ce que les bango
basepela bafingela bango bato. Donc pour la bango benjir nde yango ne sala cité orchestre. Voilà, parce que si on remarque il y a pas de musique à Congo. Musique à Congo, il y a pas de bazali. Pour la bango qu'on a communicateur, qu'on passe un message, faut répondre à la TV. OK. So ça on va dire que na ba peut-être tendance côté moko. C'est ça. C'est trop fort. Hein? Ouais, c'est ça. Donc parce que bango tout le monde va vendre kana. Ba analyse c'est so mona kawana. Kofolomide balongwe baye pa fali pourquoi balongwe bazongi boye. Ça veut dire baye ba bo fingela ngai tel. Ça la bango nini. So mona ba to faire ba ba. Donc c'est que ba sangisi bango tout pour pas ça charger na faire gola. À toi laisse tomber laisse solo et lo moko et va surtout que ça yini. Ba golois tu dois contourner bango. Tout ce que bango ni sur la katikati. Donc bête déjà té. Ba bête réel. Cible les alliés bêta ta. Et que moi dis que les gars, et ça qui balle parité, balle réelle. Comprends parce que moni on a un film à faire goal. On a quoi faire goal. Tu as besoin de contourner bango. Tu es bango bien. Tu vas maintenant adversaire hasard. Tu bête balle réelle maintenant. Je comprends. Il y a un moment ni bien telle habité. Nazongi ça va finir ba finir ba tu ba zonga pour que ndenge vieux ya bon va beta ngai na on supporter tout. Tu comprends? Parce que musique ni yango rolinga ba faire vraiment. To papa ni yango rolinga ndako na ye mwana yo finga bana ba voisin. Yo ko jour finga yo. Papa, woni mwana yo. So c'est ka cho otala. Yo c'est cho ah. Ni ba on bazali. Donc baza ba peuple nomade ya yo tout na monte. Et puis, nous sommes à la G7, nous sommes à Kimia et Pelé. Nous sommes à ça montre que non, nous sommes à payer. C'est bien. Il fallait réussir. Déjà, faire comme ça, c'est star. Le pas de ça, c'est star. Mais comme bien faire, la matière. La coste na succès ça na ba Barcel Popi comment na mo ya faire na leki na guest ba wete oh na mo ya faire na leki kwa pembe na petit on va comment na kwa benga bitu to bunda petit a pembe na mo ya faire na mo ya faire na leki na mo ya faire na leki la coste na mo ya faire na leki kabose manda do chance ka pas poto manda ba gene poto chance ka poto ka ba na albu ka doki. Je comprends. Donc on a fait à comme ça na c'est. Mais la question moi pour la binomi balé beaucoup répondre ngam tout temps répondre on ndenge na ye. Question on est abo. Par rapport à la musique ya Congo ndé bozo talela ngo. Suite le but au tient na catégorie ba classe. Faire rigolo la roda na classe ni. Fali pour pas roda na classe ni. Na bandi la yo. Tout le monde on a monté tout on a battu. Dans le bien, le deux musiciens aux génération à Bango. Ils capent la merveille et puis fait rigoler. Si vous avez la classe, dans la classe. La classe, c'est tout que la classe. Tu as fait ça déjà doctorat. Ça déjà doctorat et puis assistant aussi. Dans campus. Donc fait rigoler ça doctorat et puis assistant. Donc on t'a dit que vous comprendre. Vous avez un combo là. Ah, la 5e primaire. Pardon? Ah, la 5e primaire. Fali pour pendant la 5e primaire. Ah, la 5e primaire, il y a musique. C'est tout le monde pourquoi 5e primaire? Bon, je le banaille. Pourquoi? Oui, pourquoi 5e? Aïe, Bisso, ma concert va construire les cas et bien. Aïe, les seuls stars à voyager comme des stars, mais non, la musique. Les seuls stars à voyager dans le scénario que l'on a. Mais retour à l'image, j'entends encore. Ils ont raté. Mais nous tous on voyage, tu sais qu'ils ont sollicité. Mais le concert on total a répété. Ils ont raté. Comment tu me termes bien de ça là? Le concert non quoi y a numéro 1 musique na biso. Concert en temps non quoi y a. Comment tu me termes bien de ça? Dans la page Facebook na y. Quand on martyr abîmé Martyr a pas mal. Payback.
Et Kinshasa, il y a moyen. Il me dit tant. Voilà, c'est calé. Et chérie, notre outil n'a calé. Et Kinshasa, et là, quand on y est, on a foutu le monde. Mais on nous souvient de Sangaï. Attends, mon gamba, mon père. Voilà, Herbert, merci t'appelle. Merci na Roli Mandiango, merci Balobi na A1 Mundabi. Voilà. Pour la yoso do classé Ferrego là, na fali pour pas. Na classe, on t'a bangonné. On t'a rabattu trop na marambo. On t'a fait, on t'a rabattu sur la mamba ba ferrité. Ferrego là, ça déjà savant musicalement. Ça déjà savant. Ça la remonte, la autre ga monte, ça le roi Rolex. Donc on t'a ferrité, ça la mélange faire na ba faire ça déjà savant musicalement. Parce qu'on a Congo so kangi mi so fongoli mi so bi adversaire à faire y rozana. Adversaire quand même sur fongoli mi so adversaire faire so rozana. Ça tourne avec une certaine musique à fond. Musicien tout na Congo dans l'adversaire. Quand on parle de Wéranson, on voit directement adversaire à Wéranson Jimé Piano. C'était trop kangi mi so fongoli adversaire à faire ça. Nana wemba. Nana wemba wala faire. Kelanga mto wemba wala faire. Olandi teke balobi zela to so la balobi faire ko yemba hérité ko yemba lokola faire mais faire ko yemba hérité te. Nana yemba bon. Omoni ba petit na biso ba mbasi ba bandara ba makambo. Mais c'est wana petit wana o vega na tete on sala impolitesse wana ya kosala. Impolitesse sur le toit eza opinion là. Petit wana az impoli. Très impoli, très impoli. Il faut aller à forcer. À ça, la vocal, à l'ouka, à yébana, à l'ouka, à na Marcel, na Babino, na Bapoutine. Tu passes à la télé, on a compris tout. Donc, tout à l'heure, on a attend Hollande, on a le roi qui était. Faut comprendre. Na moté, na yé, mon héritier, Azali, Aza, yé, digité, fi, on a ça à danger. Faut comprendre. Fi, on a ça à danger. Allez, mon chef immortel. Chef immortel. Nana ser lor bon, ayembi ser lor bon. Ayembi na José. Mais tout le monde a hérité ayemba frère Patrice faut être patient. Faut pas. Il faut pas comparer le fer avec tout le monde. Vous comprenez? Faut comparer qu'à fer, ma bateau va au lugar vite. Vous comprenez? Fer ici à longa pour tout le monde. Vous comprenez? Voilà. Les pattes à cause de l'adversaire hérité. Ça leki petit affaire. Non pas. Niveau affaire ça bien hérité. Le niveau affaire ça banal. À peine niveau T. À peine niveau T. Papa m'a dit le bakenda, papa wemba bakenda va avec. Et puis pardon Jojo. Fais la metaka, 100% au Wemba. Tout Dimba. Comprendre? Allez nous excusez. Pas voir Kauki, il est pas dans un bon mot. Comprendre? Il faut yebisanga musicalement parlant. Mais avec un Dimba. En pas fait. Attendez. Vous donnez le sous ici musique. Vous donnez un style car. Non. Il y a comme c'est Wemba. C'est Wemba on va faire. Oh, oui. Mwana mutawala na population inaweza ipato. Yeba azona na Odemba. Vous comprenez? Babeta barumba mature, barumba pire, barumba ni, mais Odemba. Oyo kale je fatika. Charge wana. Fera yemba ngote. Arrêtez na keli bela rumba Congo. C'est un peu mauvais. Ah, OK, on a fait mettre. Après Congo, après nous, on chacun à qui nous devons compter à Air Kenny. Batiki charge à Rumbo de Banamako à faire. Les capitaines qui amènent la Rumba congolaise au port. C'est fait le goal. C'est fait le goal là, tout solo là à faire ba contrat au Eli Ferrigo na Sima. Tomoni a otiko signé a juste sponsor à Sika. A vu contrat na sponsor Mogwana ya Sika na Maramba ba foot, voilà. Namoni lisusu azozonga stade de Martyrs États-Unis nde tomoni te wato solango tomoni azozonga stade de Martyrs tomoni azokebeta masamba débat lisusu na FESPAM eloko nini esali biloko wana tout stade kaka Césaire prépare à sa place stade kaka to lobati mwana nzambe suis stade de Simba te longa bozwa te Simba, oye Simba te bana ege Simba te. Asala kana ngonga.
ngonga yango tozalaki na biso presse telepatre aza na lara aza prêtre na lara okenga na okondane bawarion yo ngana loba kotangelanga komba bato wana te mais bango nde bafuli stade wana etonda omoni lepatre akopesa mpe 10 000 20 000 50 000 ake mpo kose manifeste na mwa soirée de gala moko azwi na yango mbongo ozomona lepatre des fois tongaka bandako na ye misiki epesaka ye mbongo otongaka bapalin tokosala bamakambo bamibi basala oyo bikomi le tricher asalaka na ntiki atriche bane mayele bikomi le tricher na musique bazali azali président na bango azali lepatre akosa siko makambo bongo tomoni soki olingaka bacontrat ya bien contrat eyembala moko artiste azoko francophone lepatre da azoyela mbongo kala tozonga so États-Unis toke Mali toke Lubumbashi ozokona so totambolaka bongo toke obeta esu na Bercy ozokomprendre makambo oyo ezalaka naki ya bien biso totala misiki eza vie ya lipadre toki jamais opesaka mbongo mpona musiki ndenge otali bastade oyo ebetami oyo star nini azongisi mbongo na ye ezongaka lisusu epuis mpona biso tozalaka focalize te mpona stade déjà totourne page nango tokosali ozokomprendre biso toza bongo tokosali tomota siko makambo mosusu yaka teke stade te bamo totyango boye tokotala makambo mosusu tala ye moko to grand prêtre abeti na stade ave negani yango ndenge ata kobeta negani na kati ya salon na ye ozokomprendre eza teke yo boye na boye tokokata na liboko te tokokata na motu te toloba ede makambo na baputi na ba arsène popi esili deja tokosali tomobeta siko makambo mosusu esili tobosani tomoni liste bimi bacontre bimi baconcert biloko tout mais totikali komona concert ya poto te na kati nyonso kaka Congo ni même ya Afrique ono babeta na Guinée babeta na nani eza te qu'est-ce qui se passe ngolo na lobelo moko lingami moko na moto oyo alobaka keba na moto alobaka te c'est quoi aza ko renverser ba donner du jour au jour aza ko changer ba malade liste bachangeaka yango baremplaçaka yango babongisaka yango mais pour le moment ebimiseke boza na bino baartiste local motandimaka teke fe ekola obeta concert na États-Unis voilà wana concert ezalaki affaire bien etekamaki na kata mall mais bien etekamaki elle elekaka te mais fe alexei air et puis preuve ane aux États-Unis ezongo chansa voilà bastar bakei ezonga te bon makasi na passé futur na présent bolobela pasango eleki 5 ans même pas 5 ans ça bete eleki ti osko ovanda na masolo martir awa ntango biso so martir passé martir ape voilà point mais c'est vérité là qui c'est martir tu comprends c'est vrai que c'est spam les gens pourquoi de changer code échangé bien sûr ndeko tolobela 242 243 merci chance parce que code échangé voilà le peut-être code échangé c'est que son billet voilà BBC mon maman chérie BBC na 4 France aisinga bi artiste sombaki billet na ye moko aza populaire pour les Games, c'est star américaine de Royal Pastor Rams. Games. Taki ba ya mai quand même. Pour ça star ndenge ba lumba kati. Parce que le bino kaka bolinga ko kumisa ngombe na présent na bino na terrain boate. Terrain dozate. Mais to monika ba match bobeta na Maluku, bobeta na Lubumbashi, bobeta na Chawenda. Mais boke beta to mona ba concert ba sala minene lokwa ba ninga. To bobeta na Bercy. Ba pesi sombongo.
Zombongo, $50,000, $50,000 au béta à Lubumbashi. La Costa Vanessa avec ça au béta pour Nazad. Babis Zombongo, tu aux États-Unis, tu au béta na Bercy, tu au Mali, tu au Brazzaville, c'est 40 000 places à Suisse, hein. Mais, 15 000 places. Donc, je pense que exactement, là, il me semble. ouais, c'est ce que fait en fait à l'autre personne. Et maintenant, on va 15 000 places. Peut-être comme ça, il faut qu'on va faire ensemble. C'est tout le monde. Oh, je vais t'accouper. C'est cher, on connaît. Donc, tu voyais, Patricia, je suis concert. Bien sûr, le 28. Le 28, tu voyais, banane est très cher. Et puis, moi, je trouvais que c'est le gars, comme ça, il va rester. Voilà. Mais c'est encore. Bis encore. Les apports sont vraiment. Il y a bien besoin de l'antenne. Mais déjà, on a streaming. On va streaming. Attends, pas j'ai vu tout ça, on va arrêter. C'est là le billet pour on va passer, on va une page, on va faire un concert intégré. Mais c'est pour une streaming. Mode en direct. Ouais, tu as là mon en direct, comment on a presque na suka émission na biso. Nangina ye banane. Problème nini ezoleka entre bino na baspiritas. Nalandi bafingi awa lokola leta za te. Mais babi trésor congolais mutabandi bango. Et baluka émission pour masini bango exacté. Baluka yango. Yo na pisi yo pe yo kango. Tozala ba problème na bango. Exacté. Et leta za leki na biso. Leta za leki. Et bien wana viende balakisi bato gete vraiment na wenge ya salama. Confirmé par papa chéri Salvatore. Et ça bino ndeni tangu papa chéri azobanga wana Jésus de Niance. Ba wenge sala ki biso bien que to donc pesa te que papa chéri soit $10,000 oh tanga kombo na ngai. Papa chéri soit 7,000 vle de la forêt te biso to za bongo. Il est sécurité. Vraiment na wenge sala ka faire. Vraiment na wenge akenda na ndako ya moto te na ko tala vela nga de la forêt pona ya olia fe na olega na pale na ya olia na oka inzala mère na biso Sylvia Olamba mwa fufu te to bongo te vraiment na wenge sala ka faire kola vraiment na ya wenge c'est sûr papa chéri a confirmé adosé botigela la poste mona liboso maison mère chef kutimia idio fizai chef kutimia idio vraiment na wenge petite to comme la suite émission ouais l'homme saint nangina ye bananu dynastie volume 2. Voilà. Donc c'est après 30 ans, après 40 ans, toi après 50 ans. Oui, ça va, la musique, ça va, la musique. Ils ont fait à comment manager, fait à comment la sponsor, fait à comment la production. Donc, c'est Sony à nous ensemble quand même. Ok, voilà. En fait, on peut passer sur les gens, tout le reste Sony, nous ensemble quand même, mais c'est pour bientôt. C'est pour bientôt, tout le monde dans l'année ça. Et vous bangez. Comment on dit? Oui, c'est ce qu'on va monter. Vous me dites de monter. Tout va m'assumer. Fais la banque à rater, on est sûr. Pendant mon temps, on va c'est très très dangereux. Problème, c'est polémique. Problème, il y a bureau, affaires, communication, tout ça. Tout le monde aura tendance à communiquer la pointe à communication. Pour la yo. Oui, à quoi? On a point là. Il y a une charge à communication à faire rigoler. Il aura tendance. Déjà, tu auras la Tracy Elisa. Tu mets la prince présidentielle. Comprends? Mais ça, c'est pour cela. Pour ça, comment faire une question? C'est ma bête. Peut-être qu'on a un DMC. Comprends? Un DMC. C'est ça, nous sommes les communicateurs de Ferrego là. Ceux qui nous
chef. Mais tomonaka baartiste mosusu omona na Paris aza na communicateur moko avandisa makambo na Paris toke Londres aza na ye, États-Unis aza na ye, Afrique aza na ye. Mais bino bozwi kaka lora tendance botie eye mpa kozala mesure ya kocrée bato bongo lisusu. tozalaka deja na babase toa le sel orchestre na Congo toaka na babase toa na babase déjà bayalingi bakayenga baa na babelgique babera lopete ezamunda bave bamede makenti toaka na base déjà na poto mobimba toaka na base na poto mobimba ebi toza na bafan partout toza na bafivete balekechu libanga eleki baalbum ya babibi ozokompa toza na base poto wana mobimba na baangleterre kosala kutu bajete oke na balondre bamere sapi manzenze bazali na balondre wana batonto promo bonga lungi ya bato toza na babase partout toza na bape na ngao mobola teti toza na babase partout so toza bongo lipatre aza nde na mokili fe nazomai mpola azala na bandimi toza na mokili omonaki yango grec tosite na mwa actualité oyo ya moke ya mamba Félix Oise kwa bana batieli papa libaya et puis bayembangu na wenge eloni esali bao basalaka choix ya moto ya wenge. Non, parce que bataki la relation la relation na ye na moto est-ce que Marie-Paul mutu baba asasila ata babengisi ya omemela baoni bandimi na ye Marie-Paul bandimi yo ishela etango le pas d'ailleurs maki nzembo na ye ya Paris bandimi bapengwa te bandimi na ye Pourquoi il y a dit que Marie-Paul bapengwa deja bapengwa kala bandimi na ye bandimi na ye bandimi na ye manta ya bandimi na ye sikoyo bana excusez na oya na yo bana batieli père libaya eza risque te mpona concert ya Félix Oise bamundana tosolonga après concert na bango tosolonga après concert na bango tokomi na suka plein de force na Seven Play grand chanteur ola fabenganaka jesak po suka ya oyiba na bilamba papa bonne chance na grand chanteur biso nyonso le 12 na Masina bachef coutumier bakozala te tokomona nde misi biso tout na Masina to soutenir leader Seven Play asala banzembo ya danger banzembo asala babonne nuit chéri Seven Play grâce biso nyonso Poutine Popi Yves Coco na Masina na ozana de 6h pour na Seven Play c'est ça boche polémique à ma so dans la fan donc soutenir Seven Play kasi biso bi watila biso c'est ça Seven Play alobi azwi kaka bamodiri kaka donc azwi yomboka mpo alobaki fere de la zone ya ministère na États-Unis alobeka vérité boso orchestre ata bandundo pona na ndoke pa pamba ka possible no bokendaka te ata tour kaka na ipen bokendaka c'est bino nde bosepela orchestre moninga panzana orchestre na ya Félix biso tous les 12 rendez-vous n'est pas manqué raté toujours vivre siko na baisaka biso bayebaka te mot de la fin na bato tu bazolanda yo nasengi na bagaulois bagladiateur amoura la bonne musique la musique de champion oyo aza bongo numéro 1 ya génération na ye en tout cas to continue kosavoure concert à Stade de Martyr, ma tournée jouée à Camille, tout le programme. On va savoir où on en fait dans la Brazzaville et Nyonso. Bande kwa buki nabi ya pembe na Braza, Jambo ya pembe na Braza, Camille na na Brazzaville, Angola pembe na Brazzaville. Toya, on fait un film là. Masamba Deba. Vraiment Masamba Deba. Et puis Torozonga awa, ouverture officielle à francophonie. Ce que peut-être moi ici le 28 quasiment Toros a fait la merci. Sans c'est quoi? Musique live. Bombote et puis numéro de téléphone au salon 84 31 222 plus 243 84 31 50 222. Merci
Après, vous citez à peine Tolomo, 19 cm, t'as la tige. Non, Hervé le 24. Hervé le 24, Hervé le 24, tu m'as dit que t'as Hervé, tu fêtais. Après, tu vas pas. Merci. Merci. En Suisse, il y a Vicky qui a vécu le Zumbu. Il y a mon Zamba Sali. Merci maman Sanamai, Cardozo Lukoki, les plafonds de Orléans. La ligne est droite, c'était à ma ligne. Pourquoi pas? Ah, mais j'ai mis ça n'est pas poupie. Moi, je peux manger la femme africaine n'est pas c'est pas mon mieux. Moi, ça m'a dit, mon star, pas star, la surtout, pour le droit, on a mis star amour, la surtout, mon star, pas star. Pour que tout le monde, tout le monde, pas cher. Pas cher, le monde, la boutique. Moi, c'est plutôt pour merci Nayo, merci pourquoi pas na Junior. Junior, ma Katia. Merci de pas pour merci. En fait, merci. Coucou, merci à Zelensky. Maman, ça pour moi, je à la lumière. La pomme, la reine d'Angleterre. Moi, putain, mon fou. Merci, merci, émission dans la. L'homme fait, dans un concert. Motomo, peut être voilà, mon frère, comme la sous-émission, mon mot de la fin, au Salabatou, au Bazolanda, et puis, va retenir Nini, na passage. Va retenir que déjà, nous avons vraiment samba débat en final. Voilà. C'est un concert, on a un billet en lien. On a un concert. Concert, on a un desu, na losu, on a un parti. Mokolo masamba débat zoya. Mokolo masamba débat zoya. Ouais, au talent, moi, on a sambé les gars. Le 15 déjà, na Brazawana, fait spam. Ouais, on a les pas de Rénika Boronina. C'est ça. Après, on a Torozana à Bercy. Tout la Xabino qui était Mokolo Magamboisa. Ok, ma journée, on a fait Amelo Totine. Amelo Totine, on a. Amelo Totine, les padres. Il y a Mela Totine. Ah, ok. Ça va voir Nioso. Ça va voir Batou. Mon beauté, qui numéro de téléphone, va vous contacter. Mbote na ya Antomo Kondi, grand prêtre d'Italie. Mbote na maître Pacho Gabarit, la flèche du Sud, na Zole, la nation de la maître. Mbote na Masanangai, Kerlin, papa na Epi, na life. Na posalité pour faire Nangai, ni Bechura. Legi Nangai, Ndago, Josar, Angola. Na pesi Mbote, Pisca Bizami. Grand mécanicien, papa chéri, na direct Angola, na pesi Mbote. Nous on a 099 81 89 763. Donc ça l'émission a on s'est bisodé les jours à venir. Les gens a simité na gogolité na tigari na ba sakana mais président Ngwangula yo azali. Mbote na bato tout balinga rabiso. Pour retenir que les padres frères go la yene mbasimi malam. Donc il y a mokola zonali malamuna yi. Moto qui m'a dit. Voilà, ya mokola zonali makamuna yo. Merci na Hervé Bossi tapé na sima ya caméra. Merci na baboye na biso tout balinga ka l'homme ça. Pour continuer, pour aimer, pour partager l'émission à l'homme saint et vous allez bien. Ciao. Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Congo température, et na mo pepa sika, ya tobina Congo température, et na mo pepa sika, ya tobina Congo température.